www.congofrance.com. Voilà, très chers amis internautes de congofrance.com, merci de nous faire une fois de plus confiance. On annoncer nos messages aux déranger Kinshasa, mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, l'artiste et comédien Papi Kader a été enlevé. Ça fait aujourd'hui 2 jours. Donc, toujours battu, sa famille a retrouvé été. L'artiste et comédien a retrouvé Bangote. Il y a un moment où chef il y a mouvement aïe quoi annoncer na bino public oyo bolinga artiste comédien o asala bino musala malam Papi Kader azomona te, qu'est-ce qui se passe, il est où, est-ce que ils ont soldats, est-ce que ils ont compte rendre te yebite mais tous na kati ya mawa biso presse à Congo parce que tous tambola te mener ba enquête comment retrouver cet artiste famille na ezomona yete et c'est là la azomona te ba répétition azoyate il y a un mouvement na yé en fait troupe théâtrale na nyonso bazuko travailler parce que le leader est porté disparu. Voilà, j'invite sur ce plateau bien sûr Dekos Gabana qui est le chef de son groupe, il est là avec moi. Dekos Gabana, boni. Moi malam nangola nzambe mais malam penzate parce que le président azana bisoté. Mais ce que nous toujours comprendre qu'est-ce qui se passe parce que depuis quand expliquez nous nous bozaki na yemba la souka quand si le lobo comme un niveau au lukaye boye azomonati et l'équipe nene passe ma casse ça biso na gina président d'ici là le loza deuxième jour tozali na ye nga kudu na kabona na ye na tika te na ndako na bututo na moya ki erne nga la kabona ba 19h ba 19h30 nga na tika na palais pour tourner commune mo nga na tika na palais nga na rejoindre ndako na ngai quelques minutes na benga téléphone na ye sonné en mbate nga ka tamsu azata msu mwa pongi nyaza so nga connexion te tamsu pongi na benga téléphone ayambite le lendemain nango na bengi téléphone et muto sonné muto za mbate et ti blanchi artiste na biso pesa na ye na ko yamba matuni président za non président depuis lobby na butu appelle mon ka ekotaki ko benga kiye abimana coin ko bimana yo bimana coin azonga gite ti mo ya lelo Autant que maintenant le téléphone, le téléphone ndako. Babi azalaki na téléphone ndako. Ba benga kiye asololi et comme si abimi na kilote na lipa passé kaka na polo avec un t-shirt abimi na prince comme moi benga kiye tamzaki na prince abimi na zoya tiki téléphone ya abimi ko bimo abima ki wana ti siko on a évité tous en pleine préparation ma fête na tiki ba artiste bazana na répétition on est na yeboye c'était moi to tiki na tiki ba artiste bazana en pleine répétition on est to aboye to répéter et to éviter les anini mais comme déjà dans boka ya l'état ba ça na bango jusqu'à maintenant 2 jours t'as évité Dekos Gabana je sens mawa ozanango mais bana poto bana mukili mobimba bota la biso bana Angola artiste na bino Papi Kader boye bien très bien c'est quelqu'un qui monte avec puissance. Aujourd'hui on ne comprend pas qu'est-ce qui arrive à nos artistes parce que à faire ça c'est une facilité mais tala makamso ko ina mboko na biso oyo tu dois déplorer makambo il faut si là Nambo na biso c'est pas normal. Alors Papi Dekos Gabana nos artistes munene pe lelo oyo buza ko sala musala bien na Papi Kader ba hotel ayo bana poto ba vraiment belé. Ce qu'il faut quelque chose avec ton cœur. Tu peux dire quoi parce que ngana commentaire mina osala te ezo lekelangai. Merci c'était moi pour yonde ozosunga biso pona bande on a biso azali bana mboka bazala ba capter message vraiment très bien. Merci na yo. Merci na ba fan na biso nyonso o balinga Papi Kader balinga groupe plus que vainqueur Mobimba. Il n'y a pas ces accords qui est président ici quoi Alors que vous préparez le 3e anniversaire on a bien il groupe. Ouais, tu préparer le 3e anniversaire, il y a groupe déjà en avril le 25 date déjà fixée. Tous on a bien invité date au solo là qui se connaît na boye. Est-ce que c'est franchement presque été tam sous Rolanda tam sous na Brazzaville là vite fait. Président zalaka na groupe na bato ba yebeke na za lito ya président. Ce président déplacé wa sali le moment où ngana za si pour ba voyage tout président sala ka toke na ngona ye. Et na ye le jour on a to na ye o ba bi ba lever na zo ba te président nga za wa. Le jour on a to na ye si na poko na kaboy na ye a yebisinge lokote et loko moroté les attaques au sala ngapé surprise à bongo so ko sa eloko mo bongo hier ko sala tamsu nde ba kanisa na ngina za informer tamsu on a l'équité et na ba fan na biso tout ba tout ba linga biso ba na poto na éviter na éviter kongo komika boy ba faut passer numéro na yo pas un message mais passer numéro na téléphone pour avec yo to yeba ko landa information oyo bien
Merci. Merci vraiment. Na évité na Congo balingaka te muto apela. Pour biso na Congo na évité papi Kader sikoyo aoyo kama. De éviter le roi papa to ni yango te. Le roi papa biso na moto ko mine mais ba comme sous papi Kader amona na te. De éviter avec Nzambe tozana ye na leto tozana ngo ba démarche ba osala ba enquête ba osala depuis que tozwa solution malamu ceux qui aza wapi Nzambe ka anda batele sikazali de conseil compte rendre est-ce qu'il y a un problème tout moi c'est batute bino artiste le quoi sur succès manti boy est-ce qu'il y a un problème tout mon boy zakita musulman mo konti moko boy wande ko moko boy alors que mais ne dire d'après quelque chose yango makambo nyonso ti batu nyonso na mamba leta nyonso na mutu na ngai ngam nazaka na ye ngam na yebi makambo oyo ye azaka na ngona batu ngam nazo yebisa nazo asire ba fani tout papi Kader azalaka na problème na artiste morote na mutu morote na Congo o akosala mamba boye ngai ngande na okamo makasi pour makambo na yebeli on na yeti na ebite ekosama nde nini nde na abona olela groupe olela ba fan na biso bolinga biso papi Kader amona na te na bike Nzamba osunga biso na batu tout Nzambe osunga biso akomona na kana susu tozala ngo pona ye zo courage na ngibelo ngolinette bato batala mawa o azala ba mama nyonso oza mona bino na poto botala biso lokola ba Loris la congolaise na Château Rouge wana merci beaucoup en tout cas boza ebele bozo na biso eza pasi pona mboka na biso eza pasi pona biso ba congolais parce que mutema be comme mata niveau ne wase ko loba mutema be sachet na ba fungola te eza ko sala pasi au monde to batini noir boye parce que il faut tout le monde papi Kader lelo ngai il faut na retrouver Kader lelo parce que les journalistes, journalisme et investigation. Il faut que nous ayons merci à maman. Il y a poto wana lokola ba mimikas de l'île noble, bozé belé wana ba Karine Lambi, bozé belé ba Martine la Martina, Sandrine la Martina, nous faisons kenda, bozé belé lokola ba vraiment ba Daniela Tracy Yaba. Ah d'amour bozé belé ba mana nyonso wana boss tia mabolongo na c'est parce que artiste na bino ifamo na de cause kabana ba comprendre niveau maya mise robima yo pesa numéro de téléphone pour bengao. Merci na ba fan na biso nyonso na bato ba soutenir biso ba linga plus que 20 na papi Kader to na pasi o tozala ngo sikoyo to bike Nzamba osunga biso akomona na ngolo ya Nzambe volonté na biso na souci na biso zaka ka mona na batu tout ba na besoin ya rejoindre biso ya zo ba précision na makambo nyonso zo le kana arnakin ba bengi biso na plus 243 89 61 6 6 6 95 na plus 243 89 61 6 6 6 95 wana bozwanga moko tosolango na yena opesa bambote na bato bazo benga déjà o ba yokaki sango yo bazo ba benga bazo lela na biso ba na souci ba de cœur pe na biso na moni ni la soza mais tu garder espoir hein tu garder l'espoir parce que as artiste à jeune il faut à mon il faut te retrouver en vie et que ça la biso bien souci na biso ndeze yango to biki to moni pe bongo o bato azana biso ma de cœur ni la soza na kata Hollande ni la chose ba mote na yo na yebi ko zo benga oza un souci na ve oza un souci na ya papi Kader oza mutu na ope na moni ven na biso fondé kabeya o tout le temps téléphone les zo vanda kimiete fondé kabeya zo benga biso na moni Samira Mbambi na musika zo le la papi Kader Nzamba osunga komona na de ba vena nga biju bilau BG bilau na poto wana na moni Bena namoni Gélis ba benga tout le temps ba lela déjà pour papi Kader et puis papi Kader aza en vie Nzamba osunga to retrouver Nzamba osunga qui to retrouver pas ces ara makasi po ba vena biso ko ba elo garçon capable bazo mona na ba benga ba lela nde mona biso chancer même benga ki yo déjà chancer mbemba benga ki déjà chancer mbemba et puis mutu na yo oyo azaka mutu no bisbo de rabatu na yo tozo luka gouvernement zo luka ba nyonso zo landama d'ici là Nzamba osunga chasser mbemba vraiment bateau magique 12 poumons chasser mbemba tozaka de cœur na yo e ko simba et puis ma fin na biso tout beau à moment de cœur na biso bo benga biso to bi que d'ici là ba moyen parce que c'est un déplacement et c'est faut ko benga ba crédit tout ça en tout cas pour soutenir bango le roi biso seul déjà moi boy musa na biso ko transmettre bino message biso les raids de chip en Congo France ba poni yango pona parce que yango soki lobby li kambo bato balandaka yango moni na kosenga na bato oyo de cost gabana tanga ba kombo vraiment soutien na bino moral et puis surtout financier parce que yango ko permettre bango ba batambo tambola de cost gabana continue message ouais na moni susu maman na biso Pierrette Dimba les mystique mère na biso Pierrette Dimba tika ba na yete Pierrette Dimba la rôle Dimba bazana sima na biso ba benga biso ba soutien na bino ça la biso bien et ça biso bien to luka papa place azali et to linga bino mingi ba fa na biso nyonso na auto lobby to tangité bazo benga déjà to bi que
nyonso eza malamu na ngolo nzambe toza kaka de cœur na gouvernement na biso na la police na biso ba ça déjà enquête pour la président nazo na la na makolo pour na yebite charge na nango yo yebi ne to souffrir siko na ba peine na mambebele vraiment. En tout cas toza de cœur de cause kabana na groupe Mobimba na famille Papi Kader Mobimba bazali vraiment na recherche il y a artiste famille Mayamba il y a Papi Kader en tout cas ça bien to kabona biso un dernier message pour kabona je crois ça nga bien. Merci vraiment merci na Congo France au ba ndimi ba 8 ans na bango ba délégué journaliste ou azad journaliste munene na kata kinyo mutakoboya azate ana souci ya koluka artiste na bango na réalisateur na biso makasi na éviter rien de Chipamba so yete ma image e komi binoté vraiment tout ce pays makasi na Congo France ba fa na biso tout ba nyonso ba nga Papi Kader bo benga biso boza de cœur na biso musalo yo la police nationale ça la banquette yo lukama déjà pour on a dit que d'ici là nzamba sunga butu lelo et rotan na te to mona yena comme na yesu ka ndeto osambela et simba ba fa na biso tout ma petite sœur propre la capricieuse na kata Paris na pesi mbote Gilis na pesi mbote la famille Mukwanteke Mobimba na moni bibishi Mukwanteke na Freddy Mukwa na kata Paris ba mbote na bino ngwana na lingi bino mingi à suivre. Merci beaucoup en tout cas de Kos Gabana parce que on a dit que pas sur un et bana imbelo bazola la terre ça fait le 2 jours donc le 3e jour que le président na bangaza au en tout cas bana toi poto surtout bateau bana mbongo na poto je crois mbongo na bino il faut soutenir les artistes Kader le kotambola suma koloté là je le dis ba biso to ba soldat ba jongo na imenta avantageuse vie na ngai je préfère encore que Kader tambola karanga tambola makolo botia bango po ba chancel mbemba bona balar ba jogo amine na moko na biso artiste na biso moni mama bezo comment parce que azotambola makolo or succès na ngo lelo na Kinshasa je vous dis akotambola suma makolo te hein vous êtes belé wana pote bozo ta la biso en tout cas merci beaucoup parce que soutien na bino ngonde sala biso zala merci beaucoup à Fifino Saïdi hein merci beaucoup Anelka ozaki pe ancien jogo comme nos patrons Kota Likambango et ça l'a bien merci beaucoup également à Fiston Powell Noël Okito Black des dons les jeunes millionnaires dans Londres wana merci beaucoup également na maman na ngai Tanya Westwood yo za na motema mawa ya kosali sara batu tela makambango ya ngoyo sunga Tanya Westwood lelo oyo je crois que beaucoup kanga motema te parce que to lo ba troté ngai na transmettre bino ka message na mbele bino artiste aye ko pesa bino message très profond et vraiment beaucoup kanga ngo c'est loko na bakisa muto aolela makasi na yebi téléphone ko sonné awa Raniki Mafu na batu nyonso basanga ba linga plus que 20 na Papi Kader basa la calme nzamba osunga to luka yepe ko monana ezana ya kolela makasi te kolela te azana problème te mais il faut te retrouver kaka na yebi que passe na biso yango wana nzamba sunga biso vraiment nzamba sunga. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup également mon patron monsieur Josso Didi Pumba un blanc dans une peau noire le yende à soutenir Batu. Merci beaucoup na fondation nyonso ya Congo France besoin na France on a maramo yango tant beaucoup ta on a junior Boukson Boukassa papa parole c'est Berechi pa manakine là na bimiseli bino grosse moulir na ela ki bino nanu Raphaël Walunkonka bomoni niveau français ke na bino likolo siko bana basi nyonso basana basiti wana est-ce que beaucoup on a grosse moulir ah tembesili Congo France ya likolo na epsa ki bino ngo malembe pour comprendre. En tout cas, tous les sengoté ton amawa, le message moro vraiment SOS comme on dit toujours. Il faut te retrouver Papi Kader que ça biso bien. Moi je viendrai encore une fois de plus pour une précision sur le numéro de téléphone. Bon continue ko benga biso numéro pas de Kos Gabana PC numéro Papi Kader bozanango bo benga bango biso laka wana lelo tika maramo ça émission na salika lelo yango na komina Gabana tout tambola partout au Québec ça bien. Merci beaucoup ma Digi Record bande retour bana Kinshasa awa et ça li bien ba na biso. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci Ray de Chipamba les plus beaux et sois des caméramans de l'Afrique centrale. À suivre. www.congofrance.com